J'étais sali. Grande sœur, bonne santé. David, tu as match, on a bloqué au Pamba. Dans le nom d'un Monique Nani Fali Aleki. Mais il faut bloquer ou bien la salle. C'est là. On a bloqué. Bazo Ambrienga. Tinda les m'a bloqué. Domboli n'a vendu en équipe n'est mon papa pour la live nanga. Bon, na bandana nani. Maman bonheur, zwa kitiaka. Ba ali bosso penza. Maman bonheur. Ozi carte ya Congo ti awa. Ozi o ce que fongoli boeloko la ngombe. Hein? Oza liboma. Avant obima libanda, obanda problème na batu ya libanda, qui est qu'on résout un problème ya kati ya ndako na yo. Kende na ko traiter mobali na wa zalaka impuissant lelo, zongela ye. Mobali na wa soki avandi boy na canapé, alati pantalon ya pembe, plat ezati. Donc azomona na penza ki azana plat ba bébé lokola Jimmy Belao, zongela ye. Mobali wa alela kanzala kana ba live. Mobali soki aye azoli lanzala bolambité basali donc ma bonende azana salaka alambaka après 3 jours ndé ko lamba lisusu maman bonheur ngai andi soki na finga ki ezalaki pona karinte ezalaki pona lokoso na yo bisenga kabela ngala linga bato basenga te na linga bango te tellement ki oza mwana soda yo misali na via kanko polo bosenga kana mungwa donc voisine il faut que bosenga mungwa kuna voisin il faut que donc bino bosenga quand même ata singlé okipe ozwa singlé au PCP voisin akenango na ni classe après zongi sérieux c'est comme molimo wana ezana kati no parce que oza mwana policier c'est comme molimo wana omemi yango tina poto oza mwasi ya liba donc femme mariée ya liboso onga na moni basi misusu bayaka libanda baye ko bundisa ona kati ya ndako na yo en plein live ma bonne au sala ka deux misala est-ce que okendina no kende au sala sana nous autres non parce que vous en a taille mon père ma bé vraiment taille na vraiment vous en a taille le la valise le roi bidon vraiment pardon na boy yo na nzela na boy yo maman bonne ndenge ozawana yango na confirmer que mobile na za impuissant parce que vous ont respecté mobile na yote pour makambo oyo déjà ndenge déjà andi na groupe wana ya bashimboa bayaki bayeko humilier mobile na réseaux sociaux na mama bokilo na yo lingaki soki penzo sa femme mariée soki dossier na biso ye yo fallait que otala biso kana biso 100 mètres olobiki pour na respect mobile nanga pour na respect ba bokilo nango batiaki bango na miniature ngana kolobaka makambo mwana mobile wana te ata soki ya kufi na ana droit koloba take mes condoléances na famille na yo onga na bimisa ki yo ndumba na réseaux sociaux oza mutu moko boifo inanga vie na yo mobimba donc on a droit kolobela ta masolo na ngati po otikali bonheur ya basi comme bon les ana raison na ebite ce que vous allez entendre na cerveau na waso ki nyeyinde zala kuna ngana so comprendre te ce que fongoli ka zolo belo kula zolo ya ngombe makambo nyonso donc yo kaka makambo na solo kaka po tellement que omoni oya yo ezami nene makasi bo donc solo so ki ka solo alikambo ebimi mbala moko obendi yango ofongoli petala oye kuna ozolo bela ngona 150 personnes au sala ka live na yo za mama mukolo na internet banda ki live na nani ba live na yo soit disons za like ceux qui mama conseiller ceux qui nani série à Babenita n'a pas Ferdi Coco qui est visiter compte ya Belelo qui est visiter compte ya Ferdi qui est visiter même Vina Bango yo za mutu moko boza na kanda ya Beti lelo pona nini azwa ki mbongo ya mobali na ye o mobali na ya kufi ba pesi mbongo yo za ndeko na ete ozani eloko te mais o kangeli e kanda ifalaki yo pe olia na mbongo wana ndenge ya be boya ki na mbongo na ye problème oye ko tangela biso na ba bank mbongo na ye ekoya ki soki na banki soki nini boy na boy yo za na mobali ya za surtout bon je vais trop bien veuve te bon à l'époque azala ki veuve akufeli mobali mais yo mutu ifala ki osonga ya tana olobi mama e wero yango na ta moi 300 €.
mais yonde sikoyo ozo silika pourquoi yabe azo pe son bongo te kizengi yo ndenge ozawana est-ce que yo penzo za mieux placé ya ko côté la Karine lelo ou bien oza na besoin ka batu ba finga yo boni boyeko oza ndena besoin ba fula yo pona ba abonné ou bien oza na besoin penza ya visibilité kaka pour maman moko boye compte na eza na qualité donc il y a répondre kana nzinzi botala de grâce oluka visibilité nzinzi soki yo komele kaka makolomike atomboli commentaire commission ngo munene boy yo kaisi kwa la kisi makolo kuna lokwa libata nini kaka okofanda na kwena ote hein est-ce que makambo etali yo mama bonne ndo ozande kizengi pour problème na ngai yandi soki ebimi yo fungola ka live kuna obandi ba analyse boy na boy Rosette Congo ça soki akena live na kenda ko imposer respect ake kuna lobby a silisi ya sekio pe na live na ya kiti ya kei yo ba kobeto 12 combien de fois hein tango makambo ebandaki yawa yo kendaki kuna biso pe to salaka ndenge la Chine basalaka biso pe to beta mutu 12 te donc mutu afinga lunate mutu afinga kingani te oke mbango tama koloko libata mbango oke komata na live ya Rosette Congo ça abeti yo 12 MK afingi yo na live wana ozongi kuna no ye ba kuteke Rosette alingaka ngate siko bandole laki oke Rosette alingaka yo te ti le reste ça 6 mois. Ok, le sous qu'on a fait capable à Emilio, fait capable, félicitations, place aux Angana, les gars, bassi. Au moins, bassi pensa le rôle va fait capable, donc il est au titre, bon, bangonde. Ami PCP combo, fait capable. À la qui si au pensa le loki yaza capable, même dans zela au bêta yo. Est-ce que tant que fait capable la soin qui n'a pas au ballon na zolo moulene, bon mon qui a banga qui était, au pelisi caméra et puis à pelisi, ozo filmer et puis ozo filmer. Moi si yazala bon. Abanga kite bo finga ka sans papier bo na lobby to kende ka kana ki sans papier na ngame nga na yokaka nde passion nga na mona lobby oui il est vraiment zo mériter respect yo lelo le sous OK le sous ba milieu pour la deuxième fois na live ya Rosette Congo ça ma bonheur nini kaka batu o ba bimisa ki famille ya mobali na yo ba fana benga ki na téléphone pour na Karine afingi yo na maman Karine akie kokosa na live ya lobby akie ogangela bafana agangela ki eteme na privé baseka ki yoti baseka ki yo ye mutu atinda ki ye mutu apesa ki yo numéro na yo c'était Karine pour bafana zaki na numéro na yo te siko lelo moni makambo ebimi okie mbango fongoli zolo et puis batu misusu bazolo bao ana mostrangi ya lobby ke akofongola anti porte te ezanga te message wana nde bo comprendre ngo bien te tellement que bino moko bokomi singa star na nko bokomi soki ana lobi makambo na e bozisi ko photo na nga botie ko alobe linga te aye ko répondre au ma bonheur et puis message ya ana est clair soki bolandi message ya ana nga na landi alobi boy mutu nyonso o déjà afinga ki mwana na ye soki azongeli yo seki azana plan moko boy hein yango azongaki epa na yo po ayeba ngana oso ki to bando solo la nini na suka enregistrer yo abimisi yango na réseaux sociaux zoba zela ezawate ngana lanti message yana très bien et puis na loba ki yango na joujou tribichou oza awa na loba ki yango na joujou bio faites attention nga mutu na solo la ki na ana po na joujou bio ana mutu nyonso afingi la kaye Gisèle mutu nyonso lobaka makambo Basile oza na espace na vie na été soki azoya po côté la e soit po ayiba yo loko moko boy après akobeta 12 ana exactement que soki mutu moko akekuna baluki azongi koto bolobi biso tofungoli les portes je suis d'accord na bino bato bofungoli porte mais boyeba ke kofungola porte wana tout tourne tout autour de visibilité mutu nyonso ana posa gagner kana e a c'est ça en fait ngana na ta ko tala sima ko zoma te osimba mwana nanga ezala ta mutu amataki na panel na yo afingeli nga bana beauté divine ta mukolo moko totika otikala ko tika mutu amata na panel na finga chize mukoni ni ngana oke koza rivalité na onde konanga mwasi fi capable ta mukolo moko te mutu nyonso ofinga mwana nango finga mwana nanga te metango yebi ke nga mutu na yaki na réseaux sociaux maman nanga yakite mwana nanga yakite on se permettre nango tuer dedans un point très bravo na bino wana auto fongola porte te bino moko boyebi spectacle na théâtre za ko se passer yo fongola porte te yana yo ko so fongola porte na sili yo fongola porte te
Je dois régler ma carnation, mais il y a une porte, mon fond. La tête, tout ça, au fond, une porte, on a d'ici, non, on va le canara, non, c'est l'analyse. Rosette, il y a un mouton va choquer l'internet, pourquoi il y a ça, hein? Rosette, t'as un autre que de musique, ça fait 3 ans, yango. Lobby, Moutoiseau, avant qu'on se permette à loba. Nasaki n'a plus ça qui pénénaya, et Zalaki pour la voice à papa Hervé, nana héritier. Mais tant que vous avez la campagne à voice, à Boyebi, et ça n'a pas fan les plus dangereux dans le monde du télé, pas fan à musicien. Les fêtes juste à. Boyoki Anna. Anna a passé message très clair. Allo Biboy. Mutu nyonso oyo déjà a fingela ye mwana na ye. Soit aujourd'hui qu'il y a 2 minutes pour matisa mutu na panel na yo po afinga mwana na ye. Ce qui a zongi pembeni na yo, c'est qu'il y a na mission moko boy. Et mission wana de Anna kenda ekoluka na vie ya maman bonheur, na vie, merci à Tony, na vie aussi ya Joujou Bio. To zakaka. Un jour au pesanga raison parce que ngana yebi mama sona très bien. Lelo na yepo na été na problème na été. Sauf que nazoloba ba makambo ezoleka na réseaux sociaux pona parce que dossier oyo mukolo dossier zanga na dano no. Alors mutu nyonso akoya koloba pona dossier donc na obligé na tanga kombo na e sans polémique. De ezalo kola analyse. Maman bonheur. Ngana bande koya ko finga Gisèle na panel na yo. Ngai yanzi. Na bande koya ko finga Gisèle na panel na yo. Ende loko epesa ki ana kanda ake kofinga pe mwana na yo. Si bokoma ki na niveau bofingela na bana yo lisusu, OK, ayaki kolukanga. Soki ayaki kolukanga parce que mutu oya ayaka envers mutu, ye mutu ayaka na mission. Boyoki, tango zongela ki pour la 2e fois, abimisi yo voice. Voice wana. Ana lelo soki a décidé a tika makiono ya akende ko porter plainte pona liwa ya mwana na ye Basile ngai yandi na ko soutenir ye et la ko pese ba preuve na ko tangele na kombo ya mutu oya mona que azalaki témoin tango bazo pousser mwana na ya ko ya na mai et mutu wana tango tozalaki na appel conférence yo mama bonheur ozalaki ngai yandi na zalaki ngana obimisa ba preuve wana to na mboka ya lwana obanga te ana na document nanga siko. Est-ce que tango solo qui na ana o expliquer qui est vérité wana tango ngana lobaka ye ayebi mutu wana ayebi déjà que ngana yo to kota déjà appel conférence na mutu wana est-ce que oza cirque ana sepelaka na yo na makambo nyonso elekaka awa soki eza na likambo to komi même ko banga bato bakomi ko banga biso eza pona likambo ya enregistrement mais ana ndimaki mokili ye mona ye mabe aya lisusu enregistrer yo abimisi yango pona ba preuve na ye moko ma bonheur oza zoba ya mwasi. Neti makambo etali ona nini Karine wana oyo zokotela lelo Karine atika ki bazui mama bokilo na yo oya sumbeli yo mobali batie na miniature na bandimi église na ye si réellement mama bokilo na ya sambelaka mobali na yo abota mpenza na famille chrétien bino alingaki apekisa yo na TikTok pona TikTok na yebite soki epesaka yo nini mobali na yo directement fois apekisa yo TikTok par na yo yango wana kende kuna bisenga yango senga ki dano no 200 € komi ko wanga nango lelo moyibi mwasi ya soni mwasi ya bakisi yo bafingela obana bazwa bashimboa wana bazwi na mama bokilo na papa bokilo na bana na yo nyoso na mobali na obatia ki bango la miniature yo zala ki awa mutu munene ka boy maele na mutu ezate yango bayaka ko beto na ndako na yo kwa mukuse awa ozo pesanga kanda mama ya kizengi boye na yebite soki bana na ozo etike bangoni nani msoso nani ba mikala déjà mboli na lobaki na répondre bango te ezala ya basi ezala ya mibali bosala nanga publicité oh babenginga oh mutu moko boye azolo munene azopesa mutakala na yo na mobali mutakala nga nazalaki likolo ya mwasi ezakutu mutakala teke mobali nde azali likolo na nga moko mobali nazali likolo ya mwasi onalaki sibino ke na jogo na noko vrai noko penza nazaki likolo ya mwasi puis mwasi nini mwasi oyo azangisaki bino kimia na internet awa surtout na kaya bashimbwa mais na kwa sime yango est-ce que nazaki na deux fois nazaki na deux fois te nazaki na mwasi no
ezanga penza mutakala wana ezanga et puis ebimi de loté ebimaka déjà ma bibi si j'étais salé mutakala wana ebima donc eza lokola besoin répéter babiloko oyo déjà tosi toyoka yoka tosi tomona talaka babiloko ko bandela nga moko na komaki na niveau moko bina lobi dossier anga na ana na baye pour makambo asikeza te tokomi kozongela totika toluka ba contenu mususu nga moko siko parmi biloko nga na boya kiki eza ya kala mutakala pe eza na kati siko soki mutakala lelo ngai ya ntina bangi on dirait bofanda na mutu ango boye biete oyebi banda bo publier mutakala na téléphone nanga et puis na sala ki yango na compte tant bo publier na zwi numéro nanga na tikuna likolo ya TikTok ya compte nanga botala na profil nanga numéro eza kuna ba bengi ba fille balobi biso tolingaka oya munoko oyebi kosala ngo biso tosalaka boyena na bao baza na Kinshasa na bao baza non osalinga publicité ba fille balinga nde makambo wana c'est la bonne à côté sinon bon la pour signaler la live là tac donc combien à combien mais je tapoter te ah tu vas dans 660 t'es beau tapoter non bon je tapoter te non Matissa nini Matissa, Trivichou, à 5 demandeurs, je ne pense pas. Non, à 5 idées. Ah, bien au plus vous avez qu'à. Bah, demande en gros. Non, à 5 idées. Bien vous avez qu'à. Ceux qui vont Monica présence en Moutoazana, c'est Matissa. Attends, 5 idées demande. Hein? Asengi te baso komelanga asengi osengi menga nazo mono te zela na monio est-ce que na matisi mutu mususu te bonjour Andy na loba quelque chose bonjour la famille oui, Andy bonjour oui ozala sage Karine nayebi koza awa Karine Mokonji yo olingo zwa rando naona na Andy olingo balolango oloba nini koyela Ana Karine Mokonji koloba kopesa Ana rendez-vous te koyela Ana na pokwa okoyela Ana te na koyebisongo awa batu bazebele Karine okoyela Ana te oyebi nini azasi kona posa akima Andy na danono oniko ayela Ana po Ana yaki koloba neke nenge eza bongo poka nenge olobi wana o comprendre vraiment bien Ana yaki koloba bato bafinga ye soka moni apuse Andy déjà expliqué yo siko lingwa koloba na Ana ni yo nani yango abimisi yo na koyora pokwa oyela Ana te Andy kofongwele porte te elonga na pekiso Andy zala sage Andy na rando nongo kochi makoletenga kofinga na yo Ana te Andy Ana zaka mwasi na yo Ana zaka mwasi na yo Andy mwasi na mobali baswanaka Ana oza mobali Ana za mwasi o eleke leka ngana yeko biso Andy za sage Molina linga zwa dossier o linga kota rando na Ana makambo etali Ana te Karine Mokonji makwetengama Karine soko ye kofinga Ana biso tokotela Ana to yebiso Andy pa kofinga ne Ana te oyoka Andy kofinga Ana te Karine Mokonji tika kombo ya Ana tika kombo Ana yona yeso Andy do ming rando ko simba no Ana te po ya linga kota na sima Ana makwetengama imbécile na kiti kofinga Ana te na kofinga na Ana droit kofinga ete parce que déjà tu dois Ana te Andy kofinga su Ana te na kiti Andy ona ana ebiso merci la famille to tapoté biso wana pote to lingi to kufa moto eleki moi moko eza libanda na éviter ceux qui tozana konde de cœur na éviter na melima ya malili na lembi to komi ko vanda kana ba park na sekuna en fait
Karine Mokonzi ngana yebisa kibino lobi mwana mwasi wana ngana zwa kitana kosola na ye natala kaye na landi bien aza manipulatrice au moins na dossier oyo tellement que bazo pula yango ye ayemba la moko azui ana attire na terrain pour ayebike déjà selon ye ce qui est azui donc la Chine babandi ko finga ana ngana ko stopper na rando na ko fanda parce que ngana za na besoin ba to finga nga ana atana bandi ko finga el lelo ti lobby mbongo ko zonga te libale ko zonga kate na ye moko place aza ayebike soki to komi na guerre ti na niveau na andi ezaka po mwana mobali wana alingaki ngati na ndengo okita na se ya mabele to sambaka na lola siko yo lingi o devie omoni ki azoya bazui ya fali ba toucher président ba sali boye na wesiko ezo simba te andi azaka kana terrain ngana zawa yo mboka revino kikio yaka wayo likako Mboka revino na 2024 au publié qui photo oyo qui au boti bana mapasa na 2024 eza montage 2024 nde au publié la photo oyo ce qui botali bien photo wana eza montage botala likolo famille na ye bazo pese ba félicitations na ndenge ya Congo aboti bana mapasa mais wana na mbetu tozo botala tozo mona ka mwana moko lipasa Sozate. Sikoyo Mboka nalobi hein lele Mboka nalobi hein na 2024 parce que bino côté na bino boyebi ka kokosa bazemi kokosa ke bobotaka nzoka bobotaka na bino te Mboka revino photo oyo ezalaki nango montage kan ndenge ostala batie elongi na ye moko ya Mboka revino na mapasa na ye mais lipasa moko ndi azomona na 2024 Mboka omoni place bana baza bana oya nya ata olakisaka bana na yo te na kamera bana wana baba te ata baba kutu na kati ya ndako aloba tokoyeba kaka ke bafana za na mwana moko ya kizengi toyebi ke bafana za na mwana ya kizengi donc yo bafana yo kutu deanga na wetu zalaki bien na téléphone ezaka po enregistrer kinga yango na kanda na yo ya ona bimisa famille na yo ceux qui ont enregistré kinga te sinon na vie privée donc na privé bafana za bien Kimboka bafana na zoti elo na sepo bolamu na yo hein moi bolamu na yo ezoganga malgré Mboka revino na 2024 lobaki ki oboti bana mapasa 2025 1 an 2026 2 ans les abonguti siko bana ya 2 ans wana nde bana oyo yebisanga ke bana bauti classe bayeko pesa nga kale bana na keko tika bango epako ko na bango bana na nga wana basali une semaine kuna na keko zo bango eza bana oyo botaka na 2024 bakomi na âge nini oyo betelanga on dirait bakomi déjà na 7 ans zwa date ya mariage na yo zwa date oyo botaki bana wana bino bozo mona biso bana mike oyebi ke soki ozana bana na ndako eza ta na jour moko ya ko beta lisolo ke lelo na zana tante naza po anniversaire ya bana nanga boy na boy toyoka anniversaire ya bana na yote mais anniversaire oto fetaka ka ya mia na mir na yo ti lelo ba photo na ngaiza nga mtu na boya kibino bino boya kingate bwana posa andi makasi po moni nga ndé na boya kibino na kota ki directement na compte nanga na effacer biloko na bino nyonso po bozo pesete mais bino ba chimbwa ba photo na ngeza na compte ya Mboka revino ezo sala nini ba elongi na nga mtu nazo popula bino elongi na ngezo sala nini ko Mboka revino na yoki olobike bazozo kutu balobi ke biloko asikizate yango wana bango balembi makambo ya andi kutu ndenge za boy bazozo bango bazana bakombo te po bino devise na bino lokuta
na la Chine bazozo wana bakombo na bango eza banani solo laki na nani na groupe ya bazozo bato bapezaka kotangela ngana jeune wana ya zolo munene wana azomi mino info ya lokuta ngai yandi eloko ya liboso esalaki nga na ina Karine na vie na nga nazalaka bien na danono atindela nga ba 1500 euros euti Australie batindenga et puis batinda yango en plein live danono atekala biloko na ye papa wana ya zolo munene wana akomaki ata mbongo kutu ya kokoma wana poto azalaki nango te magalilo mama base yango ya maga bato misusu eza bato ya koyedaka na vite tangu yo salaki wana ndeko na biso ya Congolais to salile kanyoti to tinda mutu nyonso basalaka kanyoti suka akoma akaleki ya Karine Mokonzi po Karine avivraka na kanyoti do batu tu ya kanyoti za milimo ya Charlotte bakenda ka kuna tangu salaki kanyoti mwana mobali wana ye lelo ye wana akomi satan puna lelo auti kofinga mama Kongo mais bamona aka andinde azalaka impoli andinde afinga bana mibali mais mwana mobali wana ya zolo munene bolikola papa wemba azamu kuse awa afinga bana basi ebele basala kaini ponga soki botuninga ngana okiata koloba motutela kotela ki mwasi onga na lingaki pona lingaki makasi yango nga na finga ki yebo yesi koyo azofinga batu pona ni ozo sala analyse ya kwamba est-ce que na analyse il faut like ça penza ki yozu par ya mbolina po ya kofinga mama Kongo asalioni ngai yandi jamais na kofongola nande na okufa na fongoli penza live nanga penza boy na bandi koloba oh garçon wana zolo munene boy na boy analyse jamais mais yo nga na pesi yo musala yo il faut vendre na kit polo bela kombo nanga pona peso ba abonné villageois moko boy hein na uti soki wapi merci beaucoup tatawa na uti soki wapi na ye na yeko s'imposer na réseaux sociaux awa wana TikTok yo peso adiza kinwa zolo munene boy ozo vanda pe makelele ozolo belandi na sa star ya vina même na page na yo ba photo na ngaiza na page na yo voix na ngaiza donc nazo prouver que ngana za star ya vina yo pour ngana page na ngaiza jamais na koti ya photo na ote po yo za niveau na ngate jamais oza okokota ndenge ni page na ngaiza ya ba star hein okokota ndenge star ne batia kaye partout ngana za star ya vina ke ko sala ki mukale pa mbolina lobi pe ko finga parce que mbolina déjà za mutu ya mai ya pimisaka solo ya mai donc biso bato tozala boye na vie normale tozala bien na mbolina te donc il faut to finga na kakaka na pesi vino misumer bo finga na kaka pelo mbolina na moni osali sortie médiatique na yo otikela ki biso message olobi bino il faut bozala ka badika non ngai yandi maman Mungala merci beaucoup ngai yandi 1 nayebi lingala te 2 nayebi français te 3 naza kinois te 4 na uti na famille moko boezanga greffe na famille na biso toza na TikToker te toza na mutu ya Facebook te toza omonde bobeta masolo biso batu ya Facebook biso batu ya YouTube naza na mutu te mais nga moko villageois na ye hein na ye ko s'imposer awa soki nga na sosa la live nanga naza ta na 150 personnes na okumisa nzambe parce que eza grâce na mutu moko boya utika dalene ya boya boum 150 personnes bazotala ye bafandi wana pona nga vraiment gloire à Dieu sikotango ozo kontelenga ke il faut kotikala kaka na badika non oyo moko nano ozalaka déjà na badika te Hiroshima jete sali yo moko nano ozalaka na badika wana te osombaka barobo vone ngai yandi naza na compte nanga nga moko nde na gera compte nanga parce que nga nayebi kotanga mbolina yo ko pesa nga défi ya voice de tandis que yo moko nano ozala ba voice nanga yo il faut ya ko vanda ozwi silicone wana otie liboso ofandi to bandi ko finga nanga na yo bimisi ba voice nga na bimisi ba voice nde place mon kili ba koyeba ke yo yebi kotanga te oyebi ko komate nga na zalaka na téléphone nga na zo expliquer au commentaire nini ceux qui vont se rappeler tango makambo ibandaka yanga na ana salaka sortie médiatique na ya lobi ke andi yemo kwa kendaki soki na cimetière à Basile ngana tikala komeme na cimetière à Basile te mbolina benginga merci beaucoup Mamngala mama Bibiche merci mbolina
abengi nga na telefone Arma azalaki pembeni na ye Mbolino komi yoka yo yaka nga na ozela na obenda o bien Mbolina ye andi mais nani ana lobike atikala komema na cimetière te nga moko na yebisi na lobi ok ndenge yo muto pesi nga rapport wana to solola yo commenter na video na nga moko bien na photo na nga moko nga siko na zo expliquer nini ya koloba ye pe azo tonto Arma yaka yo muto yebi ko koma bien Mbolina ozo bosana Arma ye nga na zoloba Arma azokoma au commenter na compte nanga na tomboli commentaire wana na tie vidéo ana na ngana na tozalaki na cimetière à Basile na yoki olobi lisusu ke biso totikalaka na badika non soki matière ye soki rando ye Mbolino bimi ngana zo ya ko répondre yo na robeta dika ba koyeba ke andi na Mbolina bazo swana eza matière eza na terrain tango bima ki lobi olobi fona ya ko répondre yo tango na ye kasi 6000 bango na bafandi po ba yebi ke faut ba yo kanga na ye ko répondre yo tout comme yo le jour wana ozaki na tango musu na ba 7000 bo bakisi siko 7000 musu wana bo sombi ba robot soki bo tali bien live na ye et ça la kaboy okomona ba donc ba to bazo matin bazalaki 1500 2200 bo eza ba robot bafana muto sala ka musala parce que compte wana ezala compte ya Karine Mokonzi te za compte ya bafana a créé ki compte wana na Londres bafana za na deux numéro ya bafana à Londres na za nango zela bafana je crois na komi bafana 2 botala zela la sabino numéro wana yango numéro ya bafana ya Londres numéro ya pesa ka mutute pour mobali ya bafana avanda na Londres mobali na ya fanda na Londres bafana ya ka trop na Londres zes kona kota na compte ya bafana tango na lobaka il faut to bando photo wana na yebisa ki bino ya mujinga ke bafana muto atindela nga photo wana pona publier yango bango bato bando pesa nga matière ya elvino tala compte ya bafana atindeli nga photo ya mujinga après ya benginga na yambaki te après c'est la tomate aye ko benganga si aye ko tindela nga photo ba monteur yanga na Rachel l'hôpital la photo na ce que bimi bien to publier yango bafana zela to kende na compte na ye wana bafana tak nazozela okata live ponga na fongola yaka omata pona kende kotia bango poa soki bosombi ba robote andi muto bando tia bino poa na matina live na kangi micro bino nde bastar badika wana ozoloba ozwi mino wana tia ngobo elokola nazo considérer lokola chimileka nazo mona ngodo eza lokola ba ozie kuna pe ndaki azaba ya bino efaboti kala na badika mama na o Charlotte mama soit disant star sala ka live est-ce abeta kata dika 3 ka ya pamba Charlotte abeta kango soki yo muto fula ka bato keko fula mama na bino keko fula mama na bino soki ngana beta ki dika jour wana dano no beti dika poto yaki ko répondre po mokili lingaki yeba soki to banga ka ubie to banga ka yote to ye to beti dika siko dika wana eza original dika wana eza na ba compte na biso moko eza compte o ba créer lenga te ba pesinga ka mode parce que kota okokote puis muto agera ka compte ba fana mbongo ekotaka na ba livre soki livre à Londres boy na boy non o eza compte yandi ye moko ye muto azo gérer ponga na ndima oki oza na badika mama na yo Charlotte Ndumba abeta kaka deka na longo lo chapeau ndena kundima ke ba chinois baza ebele ba chinois tozalaka 128 128 ko to 122 122 to fongola siko ba compte moto moko sombi 3 cartes sim ya lika otie wana siko ofongoli moi 3 comptes na yo awaza na compte kombo ya Andi côté kuna tie kombo ya Abasi côté kuna tie kombo ya Prince bazala ka bongo yango bomoni ceux qui ont bloqué na compte yo okomona bazo finga kaka ba ba drapeau na bango ezomat ba drapeau ezomat bazala ka bongo Kabona ndenga kangina ba mère fashion ba mama mibimba ya bandoki ya bakizengi bakoti na nzungu ba kangeli bango mfiniko
na pas sur en Afrique ba famille na bino ba so sala boye mais bino so ki bo sala bo zimbongo bo pesi mabole yo ko fula mutute oza na réputation te mabole yo so ki biso tozate oko vivre te yo ndenge lobi ba la bela kanga sanga ba ko vivre te e bongo yo lobela banani bana mama na yo 17 wana mama na ya boma hein olobela ka biso ti po yo talama il faut ya ko répondre biso po biso pe to talama il faut to ya ko répondre yo kizengi ezala bongo ti po so ki yo nde biso to lobela kayo yo vanda na no salata un mois kaka na ba mbwa na yo bolobela makambo ya batute ezala ya papi kakol bolobela ete poisa mutu ezala ya mama Denise boloba te poisa mutu bino boloba ka makambo ya yo moko totala ndebo kotala zala lokola ba Rihanna nde ba star Rihanna ko vanda vine ye mobimba aolobela na ye makambo ya mutu te même ba fan na ye ba olobela makambo ya mutu te po ye soki ya bimi kaka hein soki ya s'afficher kaka libanda pan atiki déjà matière tiko yo lobela ka pe bato vanda kala mama kongo yo boy na boy o lobela mboate o lobela mututi yo ma fils yo o lobela mutu to lobela ona ko po lobela pe makambo bato yo mboli na yo na yo ki kono lobi ke ana ebinde ko lobate ana soki ezali bazwi ata monoko na nga batie kuna ana ye koswana na yo mboli na yo yo oza na eloko koyebisa ana te ana fille ya mataka na lubu te ana na tai na ye wana ana permis akumbaka ana ndako na ye malgré eza ya leta mais aza stable avivraka mpo na kanyoti te soki eza watekaka koteka nzoto na ye mpo oteka nzoto mpo mibali mpe baya il faut ozala mpo yo mibali bazokima mpo na solo ya monoko mais ye malgré mitakala nyonso ebimaka mibali bakendaka kaka mpo analeki yo ayebi nde koloba te mais yo mpenza oza moto ya kofinga ana te ye kutu mibali bakendaka eza kaka mpo bolamu na ngai azobomba nga napesaki ye mbongo ndenge aza wana motema na ye temo soki napesaki ye mbongo ça veut dire nasombelaki ata bagi ya diamant yo basi basombela bagi ata ya 100 € kaka 100 €, mais ana nga nasombelaki ye bagi ya 2200 €. alakisi yoke ye aza mwasi owebisa ana nini amelisaki mutu makila yapo melisaki era na bato misusu makila dobozaka ndenge moko ana eloko aleki eza nini ana amelisi mobali na cadre ya bolingo tout est possible mobali oki komelango mais yo melisaki yango na ndenge ya kindoki otie na bato misusu osote lisusu ba étape oki kolesa mobali na onyei ana tosikala koyoka ba témoignage ya nyei te on a réseaux sociaux ana ezaka pona zolingaka okota makambo na yo te car nous avons tout pensé yo vandeli ana yo na ana yo penza na ana hein ana muto ya poto asombi biye na ye azwi na mwana bakiti na aéroport ake ko travailler na aéroport yo bando koma na poto yo za na fiche de paie wana fiche de paie banda yo koma na poto okola kisanga fiche de paie na yo nazo ya boyo mutakalo sala boy soki asala ki boy azomi ko tsamisa na mobali o ya lingaki mobali o ya bimisela ki mbongo donc tellement que bobenga ka ndumba c'est normal akosala nyoso pour abenda mobali wana sombele voiture pour ata déjà na statine ya bundumba andima ka pe yango donc okipe ko sala nyoso azo yiba na mbongo ya mobali oyo alala kana ye yo sikoza na muto boko sala appel vidéo te pour nani et azate pour mibali balingaka te mobali nini ya kolinga déjà akole image na ye na yo jamais azate yango yo kutu baje wana ya appel vidéo na mobali nini ya kolinga soki feliti go PC bizu azoboya erozo PC bizu azoboya e bongo bo koma na appel vidéo ndeni soki mobali kutu azoya na ndako na yo aye na préservatif moko mais ano mona ki quand même ngana zalaki na sema kolona ye yo mobali nini okota na sema kolona soki bazo la telona prudence ava bakota yo yokolo banana te ezaka po makambo wana lingo kota ngo te pona lingaka ete ponga soki otie linga nyoko otie linga na oboma ana
Pongai na pesa qui est vrai amour à sakana qui esprit nanga nde rage ngala za nango sinon aza mwasi ya bien avant dans la kwena mais ngande na za na droit ko ya ko finga ponga na linga ki ye ya salinga ba aventure mais yo so ki ko finga ana ngala ye ko finga so ki ko finga ngala ye ko finga na ko ya ko la kisoka ba qualité ya ana donc yo ko poussa na te atambola ka Paris mobimba awa abanga mutute mais yo bokende kotika nga wana ozobenda makolo boy oza makolo lokola libata ozaka lokola ndeko na oyo azana Kishasa obenga soki kombo na nani mwasi wana soki gladiatrice soki nani mwana papa na bango wana makolo lokola libata nzoka ndeza makolo ya batanti na bino mwana mboa makolo yana omoni teki azalaka tout droit otala na Sonia. Et puis aux autres causes, il faut y a une vraie version. Il y a une voix qui s'est pervers avant la lobe. Qui zingio. Au moment où on a touché place et soit au bimi, na tangi le combat Chantal Boy. Na ekaka. Bon, na soloba, ngamo na so dans la lobby non. Et ça l'a bien. Tango zo loba, mutozo ya ko répondre yo. Wan offend de lobby na zo bunda. Na za na guerre na mutu moko boye. Donc denzo ko bazo swana. Si vous avez un peu de perroquet, Karina Zobimate, na fandi na lobby nzambe, nini yoko bimisa kizengi yoyo. Énergie na ngai kendeka pamba boy. Il faut ya ko répondre nga tana 2 minutes pour na mona ke na koli déjà. Natali boye na ke na carnet na nga na lobby zela na nyata eloko na eka na lobby, ma paradis mutu atinda nga na yaki mission na vie na yo. Na zuiye boye. Na dodi mbala moko. Aye po ya supporter kombo ma paradis te. Aye ko vendre nga na kiti ta makolo minene. Tant lobby oyaki mission ngande na yaki mission pour na ba voice et bembe mama na yo ba voice nini yo yaki mission ngai andi ke ko tuna mama Congo sortie médiatique na ngai ya liboso nazaki na live ya mama Congo est-ce que boyo kati munoko yandi etangi kombo ya voice ya papa Hervé bino tout bozala ki wana panel mususu onga na mataki chez Patrick Bekanga. Est-ce que boyo kaki andi a lobby na munoko na yeki azana voice ya papa Hervé boko na commentaire. Sikoyo na panel à Patrick Bekanga tozalaki na mbolina. Mbolina ngana salaki après sortie médiatique na ngai pa mama Congo 3 jours après déjà yo tangu ngana salaki na ana bolanda nga bien tangu ngana salaki na ana salaki na ndaku na nga à l'époque tozalaki na Toulouse. Ana auti mariage à Golbin. Aza na transport azoe aza na train na ye azo kende na ndako nanga. Azo sala live na ye moko boye a Krecha ki papa Hervé Muke yo sala ka live na yo na Zemi. Po Zemi na yo déjà celle déjà 12 mois. Vous êtes déjà na Zemi. Ozu makolo minene boye o vandi si wana live lobby ngamo to na kobenga na pembeni ya bakte po obando supporter anati. Ceux qui beaucoup tani o faire rigola azobeta boya beaucoup tani kuno zotala ndenge mwana bato telemi na lobutin banda concert ko banda tie kosila anazaka kana talent yo siko tala basket monene numéro 58 ozotala sikoyo ozo supporter présence na été o bandi ko chrétien il faut o longola e pembeni ya papa Hervé pezala ki bon et puis le baki yango nga penza mutu na ko benga na o pembeni ya papa Hervé o lo bakiti loba bima o loba vérité ti wala siko bona nini oya ko se défendre ke andi na yaki pona yako défendre wata nini yako défendre yo mutu Emilia ki wata ki ayibi yo babiju oya ko défendre kaka po yaki ko sala ki ndumba soi disant ndiko yako défendre wata yo pensa Karim tu ngana yebi yo très bien ce qui yo sakana kana batu sakana ndena bana miki oyo andi ngana za mwana balokota na maite ngana za mwana papa na mama bazalaki na mbetu balukinga na propre volonté na bango bazalaki conscient tango bazolukanga yango na bimi mais yo mama na bino akende ko sokola mai na 0h na kati ya arrivé afandi boye penza milimo nyoso ya mai e kokota akie ko bote la biso mutu moko yaza mino lo bareke Charlotte yo soi-disant yo zalaki na mama na poto tango yaki na poto pourquoi koma ki na ndako mama na binote okie ko se réfugier na ndako ya Myriam après suko yeko finga ba benga ka un grand cité mais ba benga kaka andi un grand yo mutolia ki 800 € nanga ki zengi yo makolo libata zwa courage expliquer mokili voice ya papa Hervé makambo ane bandaki ndenge nini
pour Andy abima na réseaux sociaux aluba. Pour ceux qui vont ici à Papa Hervé, makamboane et banda qui soit disant dengue aux oloba, il fallait qu'il na lobango na Saratola pour Saratola na zala qui na trop na téléphone botu na ye. Avant yo o yambanga na live na yo, déjà aux zala qui na zemi bando tia lisusu caméra té. Ceux qui vous se rappeler live moko na sala qui na mabolé, na lata qui chemise moko boya jaune. Les jours na yaki kolobake ana batine la kaye maya bibembe. Les jours na yaki kolobake na zana voice ya Papa Hervé. Makamba voice ya Papa Hervé na lobaki yango nde na live na yo. Kari no bossa na kambango wana eza nini? Hein? Effet ya kosokola mobali no ndenge ya kwera maladi ya ndeke solo ya nyeyo ko mpe ko bossa na pe makambo o ngana yo to salaki. Tribichou aza awa. Ngala lekaki na mire na ye. Tango na bande ko tambola na makambo na nga na zalaki na nga ba boyinga hein nazo tambola na nga na ba makambo na nga partout na koma kiti na mira Tribichou boyoka ki na lobi makambo ya PLV bo bimisa ba archive ba banir ba page te ba page nyoso te ozana pas bimisa oui allô Binisa. Boya kulakisa. Hein? Makamba Papa Hervé. Et banda qui na mire na oti. Aussi courage à oloba vérité te hein. Obini yo ko se défendre pour la nini pour yo kinga na beti yo mbata mukolo na lobike na yaki mission na la Chine ma paradis mutu atinda kinga omonde na sakani na yo. Omonde na sakani na yo. Avant ngana ya kuna na la Chine yango. Ngala lobaki makamba ya Papa Hervé te. Oui, allô? Oui, allô? Ah, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Mais bakokata nga live ya wati. So qui n'a la question, Karine, mitagala na wewe yao. Ba ukatanga live, moi na tiango ezate. Karine, omoni avant obima. Parce que omoni eloko ebimisio. Eza olingi oya kola kisanga ke ngana za mwana yo za mama olingo ya kolobaki yo moto utiliser kinga soit disant hein yo moto ya ki mission non yo oyaki koluka lo bana mo vérité benga ba mbwana yo wana vandisa bango lo bana bango ke avant tanga na kende koluka andi botinda ka Patrick wana misuma vondo wana pe dola wana yo moto botindela kingati aki pa Rosette Congo ça azu boluka ki numéro na ngala makasi Rosette azu numéro appelé Patrick a contacté oh nazo koti le mutu moko na conférence Karina Koti bo bandi ko poser une question voice ya Kofi ozwaki yango wapi na bandi ko expliquer yo après Karina oyebi nini to betaki yo yebi bima lo ba vérité ozo bangani Karina ngana za awo alors tu mikolo déjà pour comprendre hein nini nazolo bon point déjà parce que ceux qui bolandi boltuna mama Congo boltuna Saratola boltuna Tribichou bakufite baza vivant botuna même atala ba live à Patrick Bekanga natika la kuluba makamba voice ya Papa Hervé natika la kuluba ngote ba signaler live ba signaler bota pote ba tindi robot bota pote la famille mbolina fandiao Mbolina olobi pona badika bino il faut poser la cali colo na lingi komona bino na bade na non nga ata 100 personnes na koya na passer message na nga le reste moi je m'en fous nga na zana besoin kaka na fandi na passer message na kei ba page ba koya ba kokata ba abonné na nga donc ba koyoka ba lobi oui ba andi love na nga ba koyoka ba lobi oui andi aleka ki wana biso ba andi love toyoki c'est fini. Est-ce que ngana zana besoin ya baka ceux qui n'ont besoin ya baka wana ya makio na wana kasi na usala ka ndenge usala boke na compte nanga star ata ceux qui obeti 100k azana besoin ko sala capture te pour akende ko poster mon compte na c'est que ozoluka pe ba abonné ozana besoin matalana amon chiki ya sala kangote
ngai andi na beta ki juste 10 cas tangu na kati bomoni nazalaki na 100 000 personnes au bandola ndanga 91 000 si je me trompe pas ils na compte nanga ye aya beti 16 000 aya ko poster 92 000 personnes boyoka bien nga na beta ki 10 cas nazalaki na 91 000 personnes au balandaki nga to sanisa na bo bazalaki na fenêtre ye abeti 16 cas hein 16 000 azalaki na 92 000 siko nani asombaki barobo bomoni teke ngana ye tobetaki nde badika wana po tozalaki na problème 16 wana batiaki likolo 6 wana ezalaki barobo kutu ntango mosusu ezalaki kaka ba 8 oya likolo wana ezalaki barobo yango barobo ezambe po barobo bako apparaître te soki live esili bako apparaître te ba oyo zalaki na bango nde bako apparaître nde ba 90 quelque wana ngana otozobeta lobi ndo mataki muke okendaki na ba 5 quelque lobi donc soki omoni ba 5 quelque wana yebaki azalaki na wika Karim tozaka ndenge moko batu na yo babetaki sika na kombo nanga dans no kutu apesi yo wika izaki wika te bamboka revino basangana ki bino to la chine mobimba boke bo mati ba poids lourd na bino na yo moko mataki les jours na lobaki ki ozana hôpital yo ko to sa ba défi na ngati na lobaki Karine azana hôpital soki oza moi c'est ça la live au matin na live mbango Arieta azo pesa bino mbote nazana ngana hôpital te otosi na sepela na jour na lobby défi à liboso rendre que bien et lelo aussi ngata mona beti loko Chantal Bola kizengi falaki ato raisonner lobby ah mais makambo ba père fait et bandaki ndena panel nanga soki na lobby boy e ko sopanga mais oyeka kata mino o lobaka ka po sepelisa ba mbwana yo po ba moni ke mama na bino akoyi déjà na vélo ya sikeza te mobile no ya kwela malade andeki et le bana Manuela qui toko pigeon ya sikeza po ngana zalaki na appel conférence aux autres sala nani chouchouna grande sœur mobile na Tunisa ba voice eza Josiane Mundela zalaki na kati ya conférence zela na naki na bana na mboka revino eza wapi tak boyoka makambo mboka zoloba Karine, biso to salaka nyonso andi azwa voix ya Karine te. Yo zui andi po zo banga soit disant bobimaka, OK na deuxième téléphone enregistré Karine Zosiane. You are not safe. Oza safety à partir à lelo Zosiane. Akatokati Zosiane na la chi. E bembe na yo likako azwa kango pe au sérieux musala kaka à partir à lelo tokati na la Chine. Donc to bengani yo na musala. Pourquoi bazo lela que voice one ezalaki enregistré voice one ekobima ntango Karine akoya hein bino bolobi voice eza te siko oyo bozolela mpona nini mpo eloko epesi bino kanda yango wana po Karine olobi voice eza te et puis Karine yo komanipule nga te nga nauti Goma kuna babombe ekweyaka kuna bato bakufaka nga nauti Goma yo komanipule nga te yo kotinda nga te ke bemisa voice nga na ya kotosa nani na yo tandis que on a l'opimité batindi mutakala misusu Karine pardon hein ce qui n'a tia ba okata non batindi penza mutakala Karine zelana tango zo finga ano lobike fio ya mitakala mais mitakala no yango eza wanzambe nanga boko melanga na tinda mitakala ya Karine boko numéro nanga eza na profil kuna bokoma na tinda la bilo mitakala ya Karine oh là là ba signaler live oh là là 2 fois zana kanga photo ba signaler batindi ya makasi wana zela papa andi envoie zela na tinda zoa yango wana mususu senga bokomelanga awa wakana numéro nanga basignaler 2 fois botapoter la famille tala nazwi 2 penza zela kanga photo na lakisabino Karine nini kaka zela na lakisabino olala zela botala
yango ya bomoni ke eza ya lelo hein toza yango botal ya lelo ya sikoyo batindi 2 fois yembala moko pampa bota poté awa kutu moyena lo balisusu eza te faut bota poté oh là là soki bozana ba fleur quelques cadeaux botindi langa poto sécuriser live Karine azo kokate Karine azo ba message yango ezo ya mama tinda zana bandana na Gina zwa yoka batu biso tinda bozela kasiko oh là là mais boye tala ba message ndenge ezo kota zela yango wana mosusu nani lisusu mutu azobenganga botapote nanu kuna botika kokomelanga 2 fois soki ozwi kaka yo keye kuna soki kobeta savo soki nini yo soki ozwi ka oui allô oui bonjour yo zela na silisa live mama ya na ubenga après nani botinda batu bazobenga balobi bazoseka trop donc baokoka lisusu te mutu azobenga nga naza na live nzambe azo insiste pe hein bobenga te bokoma juste message tala bato États-Unis bozobenga nzambe alola allo mais il faut aussi quand on a dans live ozo ya kobenga nga pona tinda mutakala alobi nazo orfele tindela nga mutakala ta bazo continuer kako na okanga téléphone alobi je suis orfele tindela nga mutakala bon mutakala ngo komi mama na yo mais tika kobenga na tinda koto ya nani na okanga telefone osiko na osala lisu live nde nini matière eza nde awa bolimbisi nga tala bazo continue kaka kobenga nazoboya me bazobenga kaka tala bazobenga kaka et puis bapele nyonso ezaka États-Unis pourquoi boye eza bamboka te bazoambrienga soki bobengi nga na otia siko bavwa na bino kobima boye eza bachinois te oyele allo Andy tinda mutakala mboli na me bozela naza na live mosusu ye babengi na yamba pe allo